Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand on est heure au Koutanana. Émission la biso. Oh bolingara mingi émission ya femme sage en tout cas tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso ya mboto bandano na mbote parce que na ko bandana no boete non fona pesa biso ba mbote po tozaka pe ngonga moko te ndesi biso toza 22h misusu baza pe 16h misusu baza pe donc ezo dépendre quand na heure okolanda émission ya femme sage en tout cas nzamba lola ye muta pesa biso pema Yangumbo na nyonso tozong saka matonze pa ya nzakomba parce que ende mopesi na pema tika to bondela ngana bino parce que libondeli yango ndeza bilei na biso tendre père tolobi merci pour na grâce au sali biso ya ko mona na ya ko kutana ya ko yoka na lisusu ezangolu ko te pa na yo richesse ngala ba bonne na ngato zu ezaka souffle de vie yango tozongi si matonze pa na yo na sengi protection kolo protéger ba bonne nanga batela basi mibali pe bana na bango pesa bango mikolo milai ba bokola bana na bango bakoko na bango yawe nzamba lola tika bolamu na yo ezala partage na biso nyonso batela pe anga mobali pe bana nanga bazala protéger na salo boko no ya nguya na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup nzamba lola abatela ngayo apamboela ngayo abaksela ngayo mikolo ebele oumela vraiment kaka mikolo kola katela ndo okende mais mokili et katela ngwa mikolo te. Merci beaucoup lelo émission na ngeza pona ba papa en tout cas na ye pona ba homme sage na ye pona ba homme sage quand nde tolo baka mo ba implice et ça la mo ba c'est bon bande ko la ngai ozotala ngai ya papa elenge kombo nyoso kana benga yo nano s'abonner te okangela nga motema tina niveau pourquoi ya po ani to lingani te mama po ani to lingani te papa wala to ngotela ngala s'abonner na ndenge ni na voix misa ya nozwa combien ya pauvre musanga ndozolo bana kata motema no wana nozwa combien bibe zoloba oyo lingi basala pona yo saela pe muninga oyo lingi basalo te ko sala pe muninga te lelo msunga na za posa na yo mais ozoboya ko sabone o bénéficier na un plus na kombo nzamba tala be mission nyonso no o bénéficier na lote mais soko bénéficier na lo moko mais s'abonner pe bisika bateka oke wana finango parce que makambo malamu ezali o aimer pokoma ka wana ya ekuto nini mutema kilo wepona nini en tout cas to s'abonner ka bisiko mona wana yo no s'abonner te ka bisiko mona na ba komi s'abonner o cliquer ka wana o komi maman famille na ngai nzambe na nga pesa ngai yo mais yonde o fungwela nga motema te. Merci beaucoup en tout cas to ebele papa soko zui moi un plus tindela leki na yo sauver libala leki na yo ya sauver libala leki na yo sauver libala papa leki ya oncle soko bénéficier nango au partager et ça la moi bien le nazan la nini papa na ekoloba nini bibe soloba na biso moi si ya mabe aleki malade ya minu na passe papa le diable a multiplié ba stratégie bibe lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tango lingaka maman, ta femme là, tango lingaka papa, o trouvaka bonheur. Lelo sikoyo, bolingo wane ke wapi papa, kanisa ba mbula oyo beta, pona mwasi wana. Papa na bangwa finga yo, ay milia yo, babengo ba aventurier na famille wana, mais o laksa bongo ke
tu es un homme bien, un homme sérieux, honorant de Konabango. Mais bon, c'est l'ensemble. Pourquoi m'isune comme autant la libanda? Pourquoi m'isune comme autant la libanda, papa? Pesa moi si attention na yo. Moi si alingara mobali, apporter attention pas na ye. Apporter regard de pas na ye. Donc moi so bimi ki toko, net si on se maquiller pour na salle émission. Cordo ta balobi, periki no mikusa nezala eza wapi? Papu chabite, o pe bimi se kitoko. A otela ngaka na liso suka. Moi sa lingara bongo, alinga tango lati, mobala lulie. Tango lati mobala sepe na ye. Tango lati mobala sepe na ye, ma femme tu es trop belle. Ma femme tu es jolie. Ma femme tu es bien habillée. C'est ça. Moi ça o lata pas sepe sa yo, mais yo banda moi ça lata ki. Libanda bazo ko sepe na moi si mais yo o sepe na moi cité. Soko e na ndako. Téléphone de comme deuxième femme na yo. Attention les nyonso na téléphone. Moi ça zana naza roboté papa. Moi ça la pose affection na yo. Ça la pose affection autant aye amoni mon mari mon épouse aye. C'est que makambo bien zawa. Mais bando yaki papa kanda. Libanda gentil et belé. Mais na ndako. Papa, est-ce que yo lekili yo na makasi? O lekili yo na makasi te. Ozananu, o kometa na 70 te. Mais o memba bolingo le rôle ba koko à 80 ans. Papa, ce n'est pas normal. Pesa moi si bolingo, lakisa moi si bolingo. Et na basi, et na mibali misusu. Mafuta moi ça pakola yebite. Surtout nya papa, moi maman pakola mafuta ni. Ah, na yebite. Ah, waneza. Non! Et ça très important. Mon bel faut ma foot moi sino pakolaka. Faut babilo que moi sino utilisaka. Et ça peut na base belé. Et ça na mibali peut belé plutôt. Baby age basi na bangote. Mon babilo ko mike wana yango e matisaka bolingo. Balabaka novelas oui, novelas c'est une distraction. Mais ça na ba leçon moko ya ko tirer na kati. Et ça na ba leçon moko. Au moins moi si Azala pour ça, mon lit ne s'allait pas si. Chérie quoi? Chérie quoi? Tenez la paix, ma pour loba. Mais pour s'abonner, je travaille beaucoup. Mais la Bible nous dit, hein, ouvrier mérite son salaire. Yaya. Yango tolobare. Bata témoin de Jéhovah. Bata témoin de Jéhovah. Bazana bolingo. On imagine te. Si vous avez témoin de Jéhovah, vous avez abonné belé. Parce que vous avez dit que tu es notre sœur. Chrétien. Bata catholique, moto esate, nini eyate siko biso bata moto meto wana bolingo te. Aolinga muninga te ya ko ke liboso te fona fina ye, mutema keto me bato wana bana bolingo. So bika oyo de kona biso notre sœur esili. Mais biso azongi la masolo na ngai. Mobala mosa lingaka, tango yoki pasi, mobala pusani pembeni, cherozo kanini, cherindege nini, cherozo kanini. Tala, tango so linga naza resité ne ba surtout batami ba la poto. En tout cas, to komi na processus de divorce. Tongi to divorcer, kaka basi ne ba bima mabe, kaka basi ne ba zaka mabe. Siko kaka bino mibali bozaka malam. Non, yo tango so luka moi ça rendre yo heureux. Yo peut komi ça rendre muninga heureuse. C'est ça de couple rokende liboso. Yo zo linga ba sala yo, c'est le pe muninga. Et ça mobile musaka musala. Ba kanda kene na tongo. Kanda yakuta na pokwa. Nde bakutana. Non, ce n'est pas ça. Obima ki na tongo, na absence na yo, oyebite makamni leka na sima. Benga mwasi na yo. Chérie ni kuna. Boza bien. Boni bana. Chérolie, mwasa linga rappe babiloko wana. Mwasi nanga bisaleli mabe, mwasi nanga comportement mabe. Est-ce que yo za comportement malam papa? Yo za comportement malam. Eza mibali misusu ata mwasa so bela so baluka wana etaliete. Etaliete. Yeka soit leki na ina pa kwa bakulutu na ye esili.
soit lié na ekaka pongi wo abimi na tongo aye allié na mbetu esili musane ka yango wana. Non, ce n'est pas ça. Yongo somo na bolingo la mitema base senine esili. Moi si yango bi beso loba obi pourquoi bi belobi mari aimez vos femmes. Femmes soyez soumises parce que notre Dieu a dit que moi si sera linga lingaka. Loba kezala envoûtement mais moi si sera déjà lingi alingaka. Avisa mbongo te no to monate ke moi si mobala kabela kete mais avant dika wana. Oui. Oui. Auta la bolingo. Et puis que mobalo soka linginga même si ndeni to saka bien. Mais bolingo sans acte. Et ça bolingo nul. Même notre Dieu, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Asi que quand on linga mokilité, a pesa ki mwana na ye. Moko asaki nango. Yo le bakana, je l'aime ma femme. Je l'aime ma femme. Et l'on y l'a que linga moi sina. Mi belle misu kwa elle moi sina cadeau. Ezalakate. Ok pe musalo pe na poko eli pe moi sac, moi robe. Okoka kwa na ngote pon oyebi go moi sina oti. Oyebi te ke moi sina nga linga nini, moi sina elo ni so moi sina nga lati asanta bien oyebi te. Vice versa. Et puis là-bas, c'est Missous. Aïebité habillement ni so mobile na lata aoka bien. Habillement préféré Zalaka. Et Zalaka. Couleur préférée pe Zalaka. Ba mi ba les bébé couleur préférée bas na bangote. Surtout une couleur à moi sinon préférée laisse tomber. Non. Laisse tomber tes biloko comme Mike wana pe et même ba divorce na bala. Et quand tu sais ba divorce. Âge à moi sinon yé baraté. Couleur préférée moi so yé baraté. Ma foute moi ça est là. Yé baraté si ko bo bala la ki kamni yo. Ba biloko ane contact. Date à Maria ya anniversaire à moi si. Oye baraté yo bossa na kaka nyonso. Yango sa mutalo lenge nini. Oza mutalo lenge nini. Na stati na otomo na ta photo moi si na oti. Malama otaka ban église. Yongo ezaka nini papa? Ezaka nini? Ma pasteur pas un droit vivre heureuse. Asa droit à l'heureuse. Ma pasteur pas un droit bolingo. Papa, la qui c'est moi sa affection. La qui c'est moi si que azali azala mobali. Mon week-end besoin moi si bêtise et tout. Quand bande bonne ko lia ka pondu biloko ndaku non. Kobete moi si tout réserve qu'on soit million, ok, bete moi si tout, non. Quand un peu que tu as wana, obimisi moi si, moi j'y, et ça là, moi bien, chérie, comment tu vas? Oui bébé, je vais bien. Comment s'est-tu passé ta journée? Moi bah français wana kaka, hein? Bah français wana kabine boloba wana, c'est ça. Avançons, car bah français wana boké na, on kabisika boké na ngo. Moi ça linga tendresse. Papa, le colosa makasi sina maboko. Tendresse ezala li soute na mbetu. Tendresse ezala li soute. Caresse ezala soute. Le colo ute musalo ye. Nyoso ka cheval ki dite. Maman pas na posa tendresse. Oto suka rapena kumoro pona ni. Tendresse ezala rayote papa. Nyoso ka ki robot. Non. Tendresse peut compter na libala. Moi, j'ai des mains, on a des bandels, on a j'ai des mains, non. Yo linga kam okutaka maman, teni ada te. Maman c'est le surprise. Quand la surprise à maman, a sauvé le robe de nuit à sika, papa. Quand on a bewana, banda kolongo la robe de nuit. Yo lingi ka wana te, yo ka maman teni ada te. Oh ye wa chérie, ozo simba chérie na moi c'est ozo simba la moutou chérie, azan pour sa tendresse, moi la na lipeka, ozo simba moi sina yo papa, maboko ane zanini. Yango za osala raba sima na maboko. Là qui c'est moi si tendresse, robe de nuit fungola malembe, ete ke kiaka. Oh violet été, au fungoli robe de nuit, a salulo surprise, a la ti soutien sika. Alati kale so sika banda la ba surprise wana. Ça c'est quoi ça t'es? Oh, on nous quitte les manettes. Ça c'est quoi t'es papa? Age zananu. Oso me malibala on le quoi ba koko pona ni. Age belé.
sepelisa maman. Tira attention pas maman. Maman là tu lula maman. Sepela na maman. RPM mon bala la libo kota na biso bo sukola la maman. Ya wa ba couple o boto ko sukola kala libala sika. Ezaka wapi yo? Banda bukoloni bo sukola na maman. Isa mabete o koti na douche nika maman maman pe nika papa. Bo nika ni bo sopani ba mai. Bo bimi. C'est ça l'amour. L'amour est que wapi ya no bo qualité papa. Non no qualité sukola maman. Sukola maman papa sukola maman bongisa maman. Yango bozaka ba célibataire. Ba célibataire. Ba biloko mapeka oyo. Bokatana papa kata maman kata papa. Boza couple. Je sais que si tondi papa kata maman kata papa, bosakani, moi poudre leki, moi osakana kala bosakana bono ba jeune. Sakana kuna na mbetu bosakani bozeli bana balali bana chambre la bango, bino nza ba pambola, bana ba chambre, bino bona ba chambre. Mais bo savourer bolingo. E mo pe mbetu botiki mbetu. Bo epe na kiti ba kiti zanga maboko, tala bo papa sakana na maman. Maman ça na posa tendresse, maman ça na posa affection. Tout le baka te moi sera monya bolingo, moi si pas peso bolingo. Ce qui mo sa moni bolingo, peso bolingo. Bolingo ça na mbongo te. Maman senti que mo bal na nga lingara ngai. Ndeboke musika. En tout cas makambo beleza ya oloba. Makambo beleza ya koloba. To s'abonner na ndeko na bino, to s'abonner ya. To s'abonner. Ya oba osa malonga te bo s'abonner mbang. Mais nga ozo bakisaka moi 1 plus wana. Makambo bien ezali ya makambo bien ezali mutu okola opesanga makambo sika. Pona meme pa bino. En tout cas nzamba lola zanga te ko batela nga bino. To bandana lo sambo, to sisa na lo sambo. Seigneur tolobi merci. Tika conseil o yawe ekota na mitu ya papa. Wana dzeba ibe makanisi na bango na botoli makanisi bisike kende na mai na cimetière na zongi seli bango makanisi. Diable za malin o botoli papa makanisi. Po okota na kata couple panza. Oza ne sika kokota te. Na bengano musika couple. Tika bolingo ezonga na motema papa. Abanda kolinga mwasi na ye, lolenga bande kolinga ya kala. Bambulu abeta kinzambe, bambula wane zonga pasi amona kine bande ezonga azonga na moka mwasi na ye, bolingo ezala lisusu bakende musika na kombo na Yesu Masia. Amen. En tout cas kobosa na ko s'abonner te tango silisi wana nzamba pambola yo s'abonner kuna bande kolangai. Kande bo otala ngebele wana soki bo s'abonner nzamba ozanga te ko pambola bino. Bye bye. Bako respecter moi si ndenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui ont respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete o mone te okota mabe na kata ndako maladi kidi